Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke. Viens dans mon port mon konzi Koffi Olomide les jeunes patos. Ornella Yowa Kabongo. JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pa za moto monene ya kosunga ninga. JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde. JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye. JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Chérie, na yezoba mama nazwi trouble kitoko na ye pekisa ngai nalinga basusu yo leisanga nini mpo nalandaka yo zwanga bombu ya bolingo na ndimi bayebisanga yo pusako yo koloba balie yo silisa vraiment juna posa ya kofole bandeko na ngai bolanda lisolo oyo na banzi comprendre lisolo nini ya kobeta ngayo evunda nanga moko aye yanga moko juna jana nae bandeko na nga comprendre lisolo na ya kobeta. En tout cas c'est sérieux. Alors bovanda bolanda soba na bino ya mikili nayebi congolais ndenge azwaka likambo ntango mosuku olobaki eza jalousie eza motema mabe eza kozanga ezolobisa nga eza komanke vie na biso juna jana na respect. Non, nga nazali molobeli nazalaka jamais au milieu du village ni au milieu des églises. Tout ça va analyse par rapport au Tokomona. Alors, tout le bisolo à suivre. Bandeko balandi ya JDK mopa mokonzi soda ya poto bambote na biso nyoso bisika bozali na mokolo ya lelo nzambe alola apambola. Merci na bino surtout oyo bolingaka soda na bino ya mikili eloba Jean-Louis Lubandila botika na kaka moko l'unique le seul on azalaka fierté ya communauté congolaise na mikili ya poto. Bandeko soki malamu ezali toya obeta maboko soki mabepe ezali toya peka koloba eza nango likambo na jalousie te ndenge kongola koyi kokanisa eza pe likambo na motema mabe te. Alors vie nanga juna jana na vie na biso ya yolo na Dallas nazoya kaka koyebisa ye ke badérapage eleki mwa mingi. Alors bato baza na bwanya bato ba na cerveau bato ba yoka nga o ba olanda ngai ba comprendre que sola poto azoloba nini sola poto alingi nini eza ko manquer vie na biso respecter
po azali mokolo azali papa aza na bana na ye aza na mwasi na ye mais avant nakende mosika nakoloba nanu ke eloko moko kobala mwasi ya malamu c'est un bonheur soki obali ebwele ekozala mpe calvaire alors basi nyonso bazali ya kobala te basi nyonso nalobi bien bazali ya kobala te alors vie na biso Djouna Djanana aza na mwasi na ye mais j'ai l'impression que mwasi apesaka conseil moko te peut-être par rapport ya différence d'âge oyo que mwasi amonaka conseil akopesa mobali te to mobali amonaka conseil akopesa mwasi te mais na ndenge na kosalela analyse nanga lelo ezali tout simplement mpona kolobela baoyo makambo vie na biso Djouna Djanana azosala. Djouna Djanana dernièrement il y a pas longtemps asafichaki na Peter Kazadi na ndako na ye oyo ya Paris tomonaki biso surtout bato ebele bareprochaki ye likambo wana ake susu kosafishe na président de la République bato bareprochaki ye lisusu bato nyonso bamonaki bavideo na bafoto po ye moko moto apubliera yango akei lisusu na concert zoki ya petit wana matonge asafishe lisusu eloko sikoyo oyo nga nazolinga naloba lelo ezali Djouna Djanana azorapelaka biso kaka ke azalaka na bana mibale Dadju na Gims mais vie na ye nayebisa yo eloko moko tosi toyeba bango ngai personnellement nayebi Gims mais nayebaki ye na ntango oyo azalaki Gims ya mobulu mais na ye lelo te kobeta lisolo ya Gims le passé na ye parce que le passé c'est le passé na oyo kozongisa yango awa te mais bato bayebi oyo bayebi Gims oyo Gims asala ntango azalaki nano jeune na bagare du nord bato ebele bayebi na oyo kozongisa yango susu te na toile ça ne sert à rien. Dadju nayebi mpenza te vi na ye parce que Dadju namoni ye kaka kokola kaka lobi awa mais maître Gims tant abimaki en tant qu'artiste abimaki na kombo ya maître Gims après ayozonga akomi na ye Gims alongoli maître mais ça c'est son problème ce n'est pas un problème mais eloko oyo nde Djouna Djanana aza korapele biso tous les jours que azalaka papa ya maître Gims azalaka papa ya Dadju mais en réalité vie na biso Djouna Djanana abokoli bana wana te bana wana basouffrir na maboko ya bamama na bango basouffrir na maboko ya bamama na bango et moi j'applaudis je félicite leur maman puisque bamama na bango basouffrir na bana wana mais jamais babesa les bras bazala toujours na bana wana basouffrir na ba oyo nyonso eleka mais bazala toujours na bana bango lelo bana bango bakomi bastar bakomi ba icône ba image ya Congo image ya musique en général et surtout na France. Alors Ndeko Djouna Djanana partout au Kende partout au Leka il faut rappeler que je suis le père de Dadju et Gims le père de Gims et Dadju mais ça on le sait toyebi déjà vina biso to si toyeba on rappelle combien de fois ngani nazaboye nayebi papa ya Rofte ni mama ya Rof nayebi papa ya Nazate ni mama ya Naza nayebi papa ya Bubate ni mama ya Buba nayebi papa ya Keblakte ni mama na ye Blacken nayebi mama na ye te ni papa na ye Basé belé ba Niska nayebi nanga mama na ye te nayebi papa na ye te et puis au moins ba parents na bango te ba ka lobaka toza na soprano za star nene na mukili oyo mais papa na ye na mama na ye te ibango te na betaki lisolo mo na baki Snoop Dogg les États-Unis artiste et rappeur ba yebani ba Dr D si lelo
ba 50 cents ba papa na bango ba mama na bango na tout le monde bango te ba bima balo baké 50 cents aza mwana nga Snoop Dogg aza mwana nga Dr Dre aza mwana nga boye bazate kaka juna jana na yo yaka ko rappeler biso tous les jours Dadju Games baza bana nga to yebi oza papa na bango mais to rappeler ka opeke obokola bango te oza ndeko jouir na richesse na bonheur na bango. Ce n'est pas du tout mauvais parce que vous allez papa. On vous doit du respect. Alors, avant que nous venons ici, car nous avons rapidement na ba obalinga soda poto JDK mopa mokonzi. Merci na ko s'abonner na bino, merci na 1000 abonnés au PC Kingai, vous continuez objectif 1500 abonnés, pourquoi pas 2000 abonnés. Merci Nabino surtout pour soutenir ONG, Association JDK Mopao, na moi 5 €, na moi 10 €, na 15 €, na 15 €, na 20 €, na 30 €, pourquoi pas 50 €, au cas que mon tout fait nombre, soda Nabino ya mikili, na s'occuper na ba Nabino oyo, na tika na Congo, oyo na bokolaka, ba na etike, ya ba orphelin, ba na ba shege, les enfants de la rue, ba mama veuve na ba papa oyo babungisa basi na bango soda ya poto na salaka mingi pona bango alors naza na besoin de soutien na bino. Alors nakopesa mbote na nga rapidement na mon sponsor ou mes sponsors salon Misha coiffure et beauté 27 000 Évreux la Madeleine place Kennedy napesi mère double oyo ya mon vieux Souza na Madeleine ba bisous et belé napesi Nina exotique boutique na Arpajon 91 na département ya Essonne ba mbote belé napesi les boss John oyo ya exotique boutique Mama Africa na Évreux SR Madeleine ba mbote ebelé Nabakisi mbote na ngai na le justicier di Janon Fitu mokonzi ya colonne na Allemagne Bundes bambote ebele Anita Molembek ya banita merci na encouragement merci na ba conseil merci na nyonso en tout cas nzambe a pambola yo nakobakisa mbote na ngai na le samouraï Manzao l'italien les grands sapeurs, en tout cas, merci na bambote na yo esiko zali na libota mobimba na pesi Vienangai Gentini et Fonja na Suède pesi langai mama ba bisous ebele on est ensemble na kobakisa maître Alain Lyon na Sanois na 95 bambote ebele et puis bienvenue Bianco le président na Katia 72 na Léman et na kosukisa mbote na ngai na Géry Lubaki na mama Louise na Bruxelles et na kobakisa na les ressembleurs Gianni Kabwiku bambote bisika bozali en tout cas merci na bino surtout oyo bolinga soda ya poto bandeko na moni vidéo batindeli ngai Vena biso juna jana na école na ye ya bana ba sapeur. Alors, na kanisa ki ba petit oyo bana oyo, je crois que baza même pas na 12 ans. Na bandi ya mokolo koza na 12 ans. Na bandi na ebité. Ono so batikali bana mike, tout le monde na bana ba 5 ans, ba 6 ans, ba 7 ans, ba 8 ans. Oyo juna jana na aza ko initier bango la SAP bilamba. Bande ko na ngai. Omoni mbongo soki omoneli pasité oyeba ko salela yango te, o saka saka nango ndenge juna jana na azo saka na mbongo ya moneli pasité. Bambongo yuzuzwa epa ya bana. Oluku tozwa na mwa makanisi olobake no. Na Congo bana bazo souffrir. La classe malongé zate.
na mwa muke oyo nakozwa nameka kosunga natika mwa trace vie nanga ju na jana na toza na école na biso na laïque na Yolo Nord Saint Gabriel Armée du Salut Kamina oyo yebi très bien osalaka travaux moko te osungata te soutien za te oliku toluka mbongo oyo ozozwa ozwa bana oyo kolakisa bilamba olakisa bango nzela ya kelasi okotisa bango baklasse osunga bango olakisa bango oyo tobengi la technologie yo ozolakisa bango la sapologie vie nanga junana badérapage oyo ti wapi bamatalana oyo ti wapi ozwi bana oyo bana ya bato ya mike ozolakisa bango makambo ya bilamba ozoyebisa bango yo ozali papa ya Gims na Dadju mais okoloba yango combien de fois okolobaka yango combien de fois okorapelaka biso yango combien de fois vie na ngai ju na janana okoloba yango combien de fois ke ozali papa ya Gims na Dadju tosi toyeba na biso déjà eloko nga na komituna Gims, je m'adresse à Gims. Gims, au Lingala. Mais je vais aussi parler un peu en français. Puisque biso surtout bana nakata mboko yo bana ya poto. Gims, il y a quelque chose qui m'échappe. Gims, tu as fait un nom. Tu es une image. Tu es devenu ambassadeur. Je ne sais pas si c'est de la musique ou ambassadeur de la culture au Congo. Tu as un passeport rouge. Mais Gims, moi, ça m'étonne beaucoup. Toi et ton frère Dadju, de ne pas assister votre papa, lui donner, lui procurer des conseils, lui expliquer comment les enfants des stars fonctionnent et comment les parents des stars doivent fonctionner également. Naturellement, c'est bizarre que papa est en train de déraper, est en train de déconner, de faire les bêtises, mais Bino jamais vous en parlez. Alors peut-être que ce sera un conseil, naïveté, je n'ai jamais été là. Peut-être un conseil par-ci par-là, mais ezaka ndenge ya vient abiso ayoka kate ezandenge na ye soki ozwi na kimukolo eloba papa wemba soki ozwi na mukolo ezalaka bongo osakana on dirait osakana kate ezaka bon je comprends kaka mais il faut que ozala na esprit venanga juna janana to rappeler oyo zalaka te to rappeler oyo zalaka te mais na olinga oyoka bolimbisa ngai eza nango ko critiquer te hein eza nango pe ko manquer respect ezaka ke batu baza koloba na groupe na kotaki batu bazali koloba makambo mususu esa ya pe na pasi nalingaki boyoka makambo nini oyo batu baza koloba. Alors vena biso juna janana botana liboso ba image et puis après tokena ba analyse bandeko na ngai eza kaka analyse ici je viens pas pour insulter, je viens pas pour manquer du respect à mon aîné, mon confrère ya quartier ya Yolo na Dallas na commune na Kalamu mais ezali nde to olobaka ba vérité c'est-à-dire mutu aza na bwani ya mutu aza na mayele a comprendre na ye ona oloba
Quoi non ko finga te, quoi non ko critiquer te, quoi non ko lobater. Ce qu'on monique on a le biza ko se te. Abstiens-toi. Tika zappé émission. Parce que Batabouane va comprendre ni soda pour ta parce que vieux oiseau dérapé trop. Tant que ce bateau va se courage à relever la été parce que bah au monde qui voilà, il a l'argent. Mais non, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Et puis l'argent, des fois, il rendra pas mauvais service. Et l'argent, ils ont rendu un mauvais service. Via ça qu'on crée association, il y a des sapeurs, mais il y a des amitiés. Or, ban amitié, à l'heure qu'il est, ils doivent être à l'école, sur le banc de l'école. Et non, Nanzela à venir, il y a Bilamba. Les enfants, c'est la bénédiction de Dieu. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Et non, les enfants, c'est l'avenir de la SAP. Avenir, il y a Kitendi, il y a Elamba. Tout confondre ma kambouté. Papa Wemba bandi Bilamba, nakati ya musique. Et non, abandaka Bilamba après musique. Non. Ou abandaki Bilamba avant musique. Non, abandi Bilamba na ye, nakati ya musique. To yebi ndenge bango so abanda. Bien nga juna janana, naza ko reconnaître le sous-tango koti okutani na Ben Nyamabo, osoki nolata Bilamba na Scarpa Homo, na Bandal. Je me rappelle de tout. Mais viens nangai ozolinga ko changer te, ozolinga ko kolater. Moi je pense que tu dois avoir peut-être plus de 70 ans. On se connaît mukolo, on connaît papa, pourquoi pas papi. Mais osa comprendre rôle na yote ya ki papa, ya bano baza ba star, ba icône. Alors botala makambo vient de biso sala, nakata ndako na ye, batikeli bana oyo aye ko bebisa. Puisque pour nangai ozo ko bongisa venir na bonté mais ozo ko bebisa venir na bango. Parce que lorsque tu fais ce que tu fais là, ozo ko tsabango na mutu na âge bazanango, au mwana aza ko yeba ba kombo ya bilamba nyonso. Mwana ya muke entre 5 ans et 7 ans. Ayi ba kombo ya bilamba nyonso. Mais so tuni ba kombo ya arithmétique, ya calcul, ya philosophie. Asa la yo dictée a expliqué l'histoire ya mboka, géographie ya Congo, to ya poto, bana ba koyeba te parce que bozo kotsa bango idéologie ya bilamba très très jeune. Alors to na liboso makambo oyo, tu na jana na azola kisa bana biso. Voilà, les enfants de Djoula les grands frères, les enfants de Maître James Sédani. On est ensemble. C'est nous les petits sapeurs de la République. On est ensemble, c'est les petits sapeurs de la République. Ça nous oublie papa Djoula Dianana. C'est les petits sapeurs t'aiment bien. C'est quelque chose. Mais ta volonté ne te verra jamais. Papa dit madame maman. La société des agresseurs, elle est personne de délinquants. Ouais, ça c'est Maître Gims et Dani. On est ensemble avec Papa Djoula Dianana, Maître Gims et Dani. Ouais, on est ensemble avec Papa Djoula Dianana, les grands frères. Position! On le fait quoi? Position! Il faut connaître aussi s'habiller par son corps parmi nous entre les pauvres et les gens qui s'habillent mal. Aussi que vous donnez à tout le monde. Si je n'ai pas l'argent, ne faites pas ça chez vous. Parce que c'est très dangereux pour pas venir. C'est très dangereux pour pas venir. Si c'est sapé comme jamais, quand tu sapé comme jamais, l'animal souffre. Il souffre toujours parce que ça c'est les indices. Ça on appelle ça autrement dit. C'est moi qui va falloir être assassin. Setiama otomando bazar choni kla kata kalpilo ngabangado sete mato mara akara mande jonge Alexander. C'est le petit sapeur de la République. Faut connaître Xavier, Yoji Yamamoto, Mondo Bazar, Chéri Nucléaire, Carl Piater, Chris Papito, Ingonito, Isemia.
Bandeko na ngai botala bana na bino oto benga bana biso botala na ebite vie na biso juna jana na soki azokanisa nini na ebite comment okozwa likanisi ya ocréer eloko moboye mais na ndenge ya mabe. Or mbongo ekopesa o mayele esengaka mpe mwa appui ya bato oyo baza na bwania na sagesse basungaka bato lokola bino oyo boza peut-être na sagesse mpenza te. Vi na ngai oyemba banzembo nautaki koloba ngo awa kala mingi te ngayo evunda na ngamo. Donc kaka babiloko oyo lobaka RTL nakata yala wana kaka na yala wana kaka boye nakuteli na petite moko boye betie litoi kaka l'air ba parisien ba débarquer petit atengami. Donc babiloko na yo sala vie ezalaka mingi ba dérapage obanene koyemba muziki na yo sala quelque nzembo na yo mais vie na ngai mi pesa valeur mi respecter surtout par rapport au âge, pas forcément par rapport à la musique, parce que la musique au salarié na yo kaka voilà musicien normal trop comparé au na moto parce que ça sert à rien. Mais ils ont sengandé au changer rang na yo par rapport à bana na yo. C'est-à-dire que yo zali moteur ko mona na l'air no so libanda ti. Oza moteur ko kenda ba fait l'air no so douté. Tu dois être au moins nakati ya discrétion. Koyeba komi batela d'abord yo moko et puis bana na yo. Na ko rappeler les choses que l'argent est que vous avez un mauvais serviteur. Mbongo e yaka pe silaka. Yo za musicien oyebi combien de musiciens lelo oyo ba star ebele lo ba kufi pauvre na Congo. Venangai otonga toilette te ou c'était otonga école te obongisa ta o benga rénovation. Au sala eloko moko te na mboka na yo ya yolo na quartier na yo yolo na commune na yo ya Kalamu. Ozana eloko moko te oyo ko baki oyo juna janana ndenge mikumisaka tata ya Games na Daju. Okotisi na bana mikie babelaka eloko moko papa de Daju, papa de Games, papa de Games, papa de Daju, papa de Daju, papa de Games, papa de Games, papa de Daju, papa grand prêtre na âge na yo zaka grand prêtre. Est-ce que vous avez makambo acha mo votazo sala? Est-ce que vient na juna janana makambo acha mo votazo sala? Ba bêtise ya acha mo voto. Ndenga linga ki abebisa famille ya batu. Ya mama Blandine. Na mwana biso ya 17 ans Élysée na mboka Luanda na Angola. Na mwana bango ya muke ya 12 ans. Acha mo voto. Aza ko senga ba photo ya mitakala ya bana ya 17 ans, ya bana ya 12 ans. Acha mo voto aza ko kosake azalaka soki producteur azo créer ba mannequin, un mannequin. Aza acha mo voto. C'est-à-dire que papa, bino boshi bokoli, acha mo voto koza na 80 ans. Bien nga juna jana nokoza na plus de 70 ans. Mais boza ko se respecter te, boza ko mi sa valeur te. Donc bino na kata France boyaki, boyi na France aloyenge et boza ko bebi sa génération en génération. Bien nga na yo critiquer yo te, na ka kono ba o ezali vrai, o ezali ba vérité, ba réalité, o ezali pour changer. Pour changer, tu vois, le na 21e siècle, tu as aussi un changement de mentalité. Et grâce, peut-être, na bino ke batte belé na sima, bah, au moins, on a besoin de se comporter, bah, changer. Mais tant que vous avez des dérapages, na bêtise, na mabé, vous avez éduqué masse nini, beaucoup éduqué peuple nini, et surtout, bana oya biso. Vienanga, tala bato yo yoza ko la ki sabango bilamba. Est-ce que moni âge na bango? Est-ce que vient nanga vraiment conscience na yo ko vanda te ke otali pendobité bano baba na mike en tout cas na mwa mbongo oyo na jouer pas ya bana pour ça mbongo na ote vient nanga il faut to ba vérité vient mbongo na ote comme si le baki ote za oza jaloux on a dit congolais réfléchissent vraiment donc na sima ya mfwengi a réfléchir bien na couloir ki mbuta
Congolais, yo mona côté oza jaloux, oyo oza kozanga, yo oza na yango te. Bo bolingi naza na nini te. Elo ninga nazangi. Vieux na jana na Maître Gims bana bandako. C'est vrai. Et ya motoki na bango. Ngai pe na ndako na ngai, et ya motoki na nga. Vieux na jana na Maître Gims ana voiture. Nga na la voiture. Vieux na jana na asalaka te, nga na salaka. Boyebi Junana atamboli na voiture ya kitoko na âge nini. Voiture ya kitoko o vieux Junana atamboli nango. Ayebi ona koloba. E boyebi Q7 ya sika oyo Gims asombela ki cadeau d'anniversaire na 70 ans na ye. Donc azu voiture ya kitoko na 70 ans. O tambola nango. Alors na oza jaloux na ye na nini ngai na ye poto na 86. 2 ans, 3 ans après, na États-Unis d'Amérique, na sombi Ford de Mustang. Et ça kato loba, et là qui prétention te, et ça qui ndeka bolobaka qui vanter te, et ça pour comprendre que jalousie comme ça la tête. Tous on s'en vient nanzela, bo sungande vie abonga, azonga sa esprit na ine sika, azonga nanzela, ya ngi jalousie te. Nga na États-Unis, na mbongo na ngamoko, ya mida qui tende na épiner sur scène ayebi. Il y a Guibert Dibanza, les monuments, il y a Caroline du Nord, mon thème, il y a Maman Geneviève Dibanza, Gou, Ayebi, Rose Dibanza, Namosuminaï, Chico Kanyeba, Bayebi, Pasteur Gilles Dibanza, na Caroline du Nord, Roger Bonza, na Caroline du Nord, Bayebi, Soda à Poto, na les États-Unis, na Somba Mustang, Cabriolet, Ford de Mustang Cabriolet, le seul et l'unique, à Namboka, na Val Nazagi, na Yango. Bato bayebinga natambola ba voiture ya propre ya bien mais nazanga riche te nazanga kaka babisa na biso sala sala kaka tito comme le basoba ya poto donc nazana zuwa ya vie na ngate nazana zuwa ya Gims te ni ya dajute bazali na bango bana na vie na ye les plus importants zaka ke na place na lalaka na place oyo ndenge mo revia loba mon patas oyo ko tsaka mbongo point barre. Donc, ezaka ndete ozonga sa vie na nzela, to sunga vie, azonga na nzela, atika mabe. Donc, la zana mwasi oa sunga ka yote, mwasi azaka matalana, bilandalanda, bitalatala, bilulalula. So, mati na jet privé, ozima kolo so likolo, mokili komiga ya yo. Non! Toko kufa, toko tika yango, ezaba biloko ya bokili. Vie na ngai, prenez conscience, age plus ani, ok na suka. C'est-à-dire que ba mikolo to tanga ba âge et poussana to ke na suka et neto zonga na sima na yeko critiquer TV na ngai tam susu na yebi ke bato baza tout autour na yo o nyoso bazali bato yo baza ko zanga zo liesa zo kabela ba comprendre kaka mabe mais bato mayele batata mwasi ya bana mami Charlotte Ntsilu na dro a comprendre o nini soda poto zo loba. Chéri Paul na mère bonne à charte na 28 ba comprendre soldat protéger de comme pao mo kondi a lo banini Bourman idéologie leader ya Paris mo para oyo ya mère Sarko mo kondi boss live aoye ba oni soldat protéger zoloba Sandra Kazadi licence ya suka aoye ba o soldat zoloba tout roba mwana mama ami tout roba mwana mama ami akoyeba o soda puta zoloba yo nanga Joniko 5 sur 5 na Oshwe le patron des patrons akoyeba o soda puta zoloba. Alors na ko critiquer te na ko finga te pour la vie nanga mo pa mo kondi soda ya poto na lobi Kofi Olomide l'hippodrome le 19 juillet na hippodrome soda ya poto na Rosala. Mais ce qui vient nanga mo pa mo kondi oyo ya mama si alobi mabe, asali mabe, nakoya kolobela ye, mais avec beaucoup de respect et d'humilité. Mais na yo finga vie nanga te, ko vie nanga JDK, pardon, Juna Janana, nazo finga yo te. Nazo lobela o de zonga na nzela, o tika makambo sala ka matalana mike na yebi bien que oza aider te na mwasi na yo parce que mwasi na yo zali les femmes de matalana. M'as-tu vu? Mais ils ont aidé yo te, ils ont honoré yo te et ils ont rabaissé image ya Gims na Dadju. Tant que j'ai mon importance na bango te na niveau ya niveau international. Ya mona yeko bisoka ke vient ngai ni kitisa. Tala sima
zonga mutu eza na kuna tina moko te ba voiture boko tika yango toko tika yango bandako zomona oyo toko tika yango. Changer mentalité, changer ba comportement, tika matalana, tonga ba école, lakisa bana bazonga nzela ya classe, bimisa bana ba orphelin biso doza ko sunga bana ba orphelin boliko kabela biso te, ozo ko kabela ka bato mitu sala te bata maboma. Ozo ko luka bana le miki oyo vie oyo bana le miki oyo bana oyo mi vie nanga bana oyo vie nanga bana oyo bilamba balati osomona bilamba balati vie nanga oyo bazo kumisa les sapeurs de la République, les petits sapeurs de la République, bilamba balati. Bato batonga bilamba oyo, bato batonga bilamba oyo. Bana ya âge na bango. Bana ya âge na bango batonga bilamba oyo na ba Thaïlande, na ba Chine, na ba Japon, na ba Turquie, na ba Italie. Bana ya âge na bango batonga bilamba oyo. Ça veut dire que bana oyo bana ba métier, ba osala musala oyo, mais bango na âge na bango bozo la kisabanga bilamba. Au lieu de la métier, vous l'accès bango, ou l'accès bango na mbango parce que ça chance, ça s'appelle une chance. Vous avez une chance, il y a vivre parmi bana oyo bana opeso mbongo gratuitement. Oh mon édipacité, il y a mon édipacité, on sakana okaka. Oh mon édipacité on sakana on vient ngai. Bana il faut au kotisa bango na nzela ya classe, ozong sa bango na nzela ya classe, o l'accès bango ba classe. Tika o l'accès bango ba bilamba yosonga moto moko te. Ban Srevo Signarkos balata ba bilamba, ba petit balade balata ba bilamba, ba sisi selenge, ba americano, ba nani, baza ebele ba grand sapeur. Balata bilamba mais vient nga ba suka wapi. Arijana kitana kinu na ebiso yolo ningani kauka iningani mais vient nga baza wapi kiki de Paris baza ebele ba sapeur vient nga ba kenda pa moko te basali loko moko te batonga pe loko moko te ni toilette ni WC ni douche basala loko moko te ka ba kombo mtetikala mingi pe bakufa bakombo ka mtetikala ba pauvre Jackson baza ebele vient nga eza pona ko critiquer te za to lo bakaka vérité kaka vérité changer bizaleli bima na monde wana ya matalana et ça le loko moko te et puis on peut un jour prendre sur le kaka boy na poison parce que nous boza wana boy batala tala bino batamité ya mabe ba plus ba ko linga bino te nous ça ko linga te oyo sala po batumbi ba pe ba jaloux ba tala kaka non vieux bolimbisa ngai vie na biso asaka na mbongo ya bana oyo amoneli pasi te mais ba mama na bango pe balobaka vie na nga ba mama na bango balobaka batelemela likambo oyo tamusu yo yebaka te bakolobela o te bokende ba Maroc na kolakisa bandako na bino na ba Maroc kolakisa ndako kolakisa ba piscine kolakisa ba biloko moko oyo yo kosala te vie na ngai na âge na yo tikila bana basala tikila bana basala vie na ngai non, le banam nini, to le banam nini, to expliquer combien de fois pourquoi ba dérapage ya boye. On se met na poto. Okoma na ba kwenda vutuka place nyusi olingi. Eza mbongo na bino. Ba ko sala lonki zuwa te, ba ko jalouser na mbongo na bino te. Ba ko to ko lobelande oyo ba comportement de mutu. O eza ko bebisa image ya batu. Na rana yo ya bana na yo il faut du respect, il faut de la valeur. Ba no belo na munoko nini. Voilà, bien amour nini. On me dit son chéri, na yezo bay, maman, na zui trouble. Kitoko ya nani? Ya mwasi na yo. Kitoko na yo, epe kisa ngai na linga basusu. Yo gomiza ngai. Yo moko mutolobi yango vient na ngai. Mais ala pe vient na nga na sagesse. Okoza intelligence, mais na sagesse. Okoza sagesse, mais na intelligence. Na âge à 70 ans, 80 ans, nous allons moi battu. Tala makambo Aisha mu vota yo ko la bana la famille battu. Azo ko se bango même ote so ki bo sabi bo na ko bloquer bino na ko tinda so ngo voter na zala ka patron, azala patron wapi. Aisha mu vota zala patron wapi. Donc nous sommes dans une ba pour battre ba conscience.
D'ailleurs, quand tu vas acheter mon voiture, on va on émission la salle, va venir sur baza awa, il faut qu'on l'amène là-bas en France, il faut qu'on ait là-bas cerveau na bazanango, mais terme à bazanango, c'est-à-dire que ba cerveau na bazo salaté. Nga na zone de la makambo za vrai, ceux qui ont la vie au yukinga, ceux qui ont ce n'est pas un problème. Les bateaux à mailler les bayebi qui solaire pour le bagaka vrai. Moi je le dis que vrai. Moi na muto ba polémique té, na muto finga té, na muto matalana té, na zone ba vrai. Donc les gens comme il y a joué et à manquer respecté. Na lobelio avec beaucoup de politesse et na codé en moi en même temps avec beaucoup d'intelligence et sagesse. Et tu cas li yosa musa na ovienanga. Tikela biso na solo ya games na daju to yebi na biso to yeba kezaka baza bana yo to yebi qu'on rappellera biso tous les jours té. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Zala penza donc babengaka éclipse zala mwa ko bunga muke na makambo oyo ba fête nyoso vio zangara te vio comment le sponsor ba fête comment le sponsor ya Congo. C'est-à-dire, place nous se fait yali aux alliés. Maintenant, les alliés aux alliés. Et puis, il faut que toujours les bosso, bah, mon akara yo. Mais ça veut dire quoi? Les amis. Oh là 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 là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais, bon, bref. Nega Kondobake, en tout cas, il est grand temps, il y a qu'à changer, ma mentalité. Aussi, au colis, au outil musika. Tant que on a yolo na langa star stock eta bino ba répétition na wafani on est pas vu na biso Joker et Voloko aigola tout le monde a bino de boyemba vous avez très très jeune vous avez déjà mutalo yenge vient na ngai moi ba shimbo ko banda osenga pa petit na yo bon lelo vient na nga ozui gratuitement grâce à tes enfants. On ne dit pas le contraire, on n'est pas jaloux, on n'est pas contre, mais il y a pas qu'on gérer. Yeba ko la mbongo wana vina ngai ozozo ba mbongo ya bana kaka bilamba et puis tala a José nango bilamba musupe simba na onsuté bilo musuzo bwa na nzoto mais zo mbongo wana créer une société créer le monde de la na longue durée créer une école salamwa tala ko maman kalumba ko tubaza ni lokoté de basali d'école mon vieux yom tozo ba millions. École les athées, attaque gardien la femme des athées, école maternelle les athées. Automatiquement simplement pour les enfants perdus, l'association pour des athées. Simplement pour les athées. Donc besoin de muka ba matalana mo boye, c'est-à-dire que biso ba o ko joie n'a pas si mais tout ça makambo le kabino. Mais ba ko le bisoté, ba ko sunga bisoté. Ce n'est pas grave. Dieu voit tout. Mon père mon kozi ko fait le mida yemba, Dieu voit tout. Ce n'est pas grave. En tout cas, dérapage dérapage. Sincèrement, dérapage. Alors maintenant, il faut lui dire la vérité phare à phare. On s'appelle le France, au Babengi, liberté, égalité, fraternité. Dans un liberté d'expression, Yakoloba, et puis tout ça, la fraternité bolingo, et puis tout ça, égal, égaux, si vous voulez. Voilà. Donc, millionnaire, milliardaire, azalranaïté. Obiso surtout dans la vie, nabiso, voilà. L'État vous fout à bateau bazanga misala. Donc, awa mutaro lekela muninga na mayele azate, bayo finga muninga te, bayo tonga muninga te, bayo loba mabe na yote, to lo bagake, makambo sala eza yangote, o déraper trop, o laksa mbongo vis-à-vis. Et le tkalika epa na yo, le tkalika ke obimsaka ba carte mbongo, o boka na balabala, o laksa ba na balabala, o boka na balabala. Et le tkalika yango wana. Voilà. Donc la personne a moi ça ko yedete, mais la bato matalana. Donc voilà, le problème est là. Moi je dis vrai, olinga to sepelaté, je crois que moi je dis vrai, games a koli na mayele daju azo kanga mayele zali bazo comprendre ba maman na bo bazo landanga ba olanda vidéo oyo ba yo kanga soda ya poto na lo ba oza vrai ba games ba daju ba koli na mayele ba su bato matalana te lokola o vieux ozo sala ozo exposer bana na yo tika bango ba sa vie na bango internationalement tika bango ba okende na ba vie moko boye oyo esi ba komi likolo koya ko rabaisser bango te koya ko kita vie na bango te koya ko fingisa bango te pona matalana na yo na chéri na yo
Voilà, viens nangai. On a dit nango yoloba yango wana. Soko sepelité. So na lobi mabe. Te na lobi mabe te na ndimite lobi mabe. Na lobi mabe te. En tout cas bateau bazali o baza ko landa ngai. En tout cas ba comprendre que na lobi ka vrai. Alors on peut s'emboter nanga rapidement na Yameda Kitenda na Épinay sur Seine ya d'Alliance Mbabo. Na Sévran, na pesi Yale di Miché le commandant na Chine, na pesi bavenanga nyuso ya Yolo na quartier Yolo Nord na terrain ya Kamina bavenanga ya tunwa bamboto na bisika bozali na pesi BN Ngonga mama bienvenue na kati ya Royaume du Maroc sœur na biso ya Yolo bambote na yo ba biso belé na pesi ya China Congolo na Liverpool bambote ebele benanga Milo Melex Montaba na Canada bambote ebele na pesi Landu Dibonza na Canada bambote ebele Aimé Bukaka bambote ebele na kobakisa mbote nanga na ya Tati Malonda na Marli Gomo na pesi Rifin Makiona bambote ebele papa Jean-Pierre Mavakala na Savigny le Temple na 77 bambote ebele Rachel Poba ba bisou na yo yangwana na kati ya Mo na 77 na pesi ayiko maneno motema ya mama Hortense na Deka na Danemark pesi langa yi papa Atos bambote belé na kati ya Vernon na 27 na pesi Didier Masaya bambote belé na pesi nani na bosani Frédéric Ntsumbu vient Jean Badra vient Tomski na Kazi na pesi vieux James na vieux Dikreno bambote belé Elvis Maketa na bosani te maître ou les joyeux Bomaye commandant Matadi Charlie Lando vient Lando papa Sarah na pesi Laurent Debs Dembola bambote belé vient Mayeye bambote na yo na pesi vieux Emma de Sissi d'Acosta bambote belé maître Chang bambote na yo siko zali na bakisi nani besusu o na bosani Chita Kidiaka le millionnaire bambote no yango wana na kopesa mbote na ngai na Bosco Boble N Njombe bambote bele siko zali na pesi mbote na ngai na bato nusuka bolinga soda foto na kata Evre Junior Landu oyo ya Laetitia Mondele na pesi Charlie Konyoka oyo ya les champions Martin oyo owono bambote belé bisika bozali na kati ya ville ya Évreux na Saint-Léger bambote na yo yango wana na pesi ba onyoso tu bolinga soda ya poto en tout cas bolimbisa ngai o na bosani nzambe alola apambola lelo na yeka ko telemela ba comportement yave na biso juna jana na la kisabana nzela ya école ya classe yazo la kisabana nzela ya bilamba bano ya mikie ba la kisabana déjà makambu ya ba métier classe, la formation. Il y a formation, classe, il y a bilamba. Au lieu de la technologie, l'informatique, dans le 21e siècle, il faut faire un métier, avoir un métier pour avoir du travail plus tard. Les enfants, c'est la bénédiction de Dieu. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Non. Alors, histoire ya bilamba. Alors, la sapologie. Alors, on a surtout bango, histoire ya Congo, ba éviter. Et aussi bango, géographiquement, Congo Zawapi, ba éviter. Surtout bango, ba calcul mental, ba éviter. Philosophie, ba éviter le côté. Parce que bango, bango kaka, bilamba. Ils à venir, ya lobby, bilamba. Mawamingi, na soukiawa, en tout cas, de la prochaine émission. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.